Papa, lelo mokolo na yo nazali kosenga na yo papa na miso bandeko na ngai yokela biso mawa. Limbisa ba papa Simon, limbisa ba papa Zako na makambo nyonso ya mpasi bazali kosala biso. Centenaire ya papa dienge na kuntima na Angola elekaki ndenge. Bomonaki ba marche, boyoki ba discours, peut-être boyoki nyonso te, toza konne ko tshela bino yango, mingi pe bolandaki yango direct. Mais un événement moko elekaki kuna ezalaki vraiment très spirituel. Na message moko elekaki kuna oyo na tshela bino a bolanda yango na bokebi. Ezali moko pene ba vidéo oyo naza ko recommander bino bolanda yango na bokebi. Mingi peut-être boko mituna, mais tokaki ba koko ya Simon Kimbangu bazalaki na Angola. Mais nini penza basengaki na mokolo yango pamba te na centenaire ya papa dienge na kuntima bakimbangiste ebele bazalaki na espoir ke bomoko ekozonga na lingomba bakimbangiste bakozongisa bomoko pamba te wana ezali centenaire ya suka ya bapapa na biso. La vérité, bombe moko ya ko détruire yango ezalité. Bote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbangu 21 a ezali ya bino Jomak. Ndenge bakimbangiste nyonso partout basuetaki ke ata na centenaire ya papa dienge na kuntima bomoko ezonga na lingomba. Mais salamaki te kasi ba koko ya papa Simon Kimbangu basengaki nini oyo basanganaki toyebiki bazalaki 14 basengaki nini. Et bokoyoka kuna message ya papa Martorel ezali message moko vraiment très spirituel oyo vraiment nazali ko recommander bino yango bolanda yango na bokebi nabi ki makambo ezoleka mikolo yo batobele bazo beta mabaku bazo loba makambo ndenge na ndenge biso tolobaka tango toyakawa ezalaka pona to éduquer bandeko baza kolanda biso na makambo bayebaki te bameka koyeba epi bameka pe kososola soki ezali makambo esalami ya makasi oyo eza kochoke bato toana choix te tokotya yango soki ezali makambo oyo ekolendisa kondima ya bato tokozala na choix te tokotya yango kasi penza oyo ezali makambo oyo ezali très spirituel bolanda yango na bokebi e bokokomprendre makambo nino ezali koloba. Unukiaki le 22 mars. Ilumbukina nge waiza vanza yai nge tata dienge na kuntima Joseph. Muna 1910 nge tata Simon Kimbangu nge voswa utokadiaka. Muna 1918 kedika obakala yaku bateleka Kimbangi edina nzambi yeto nge unzambi kwa kuwenena beto to bantu kwa tutwenena kalutufungila makasi ko bonso bulufungila nga bantu bankaka makasi lwalembi kututeka nima bonso buluteka nga bantu bankaka nima lwalembi kutuvueza bonso buluvueza nga bantu bankaka edina papa Simon Kimbangu talankangu itombokela fuluki yaki bankaka bele kuna nkamba bankaka bena muna ndamu kuna Kinshasa
kuna mputu muzi continent za onsono muna bikonko biya bianza yai nzambieto musa nisina ngeta tasimu nikimbangu muanda velela papa nkitulenda wowa dentete kanda dia ku papa tuka kwa mutakadi te muna mama Solange tufuka me afuluki yake tufuka me sebampangi za baonsono papa bena afuluki yake bena munanza ya mvimba tuzidila kwa ngeye mpasi volongo la tulemvokila tubantu twenena mundamda vila onso sumu tusumukanga ejina nzambieto kutukangila ntimako kalu tukangila ntimako nzambieto kanda dia kudafutuka bonso waidi kila dio muna programa beno kanlen sa sobako mabikulwa mafitivanga moma wonso na kadem pemba watutudela muna kati kwa famille depuis 2002 papa bika maonto makala na pi muna luleni lo beno batatu ban longo kalutadia nsumu kunuzeto ndo mazabeto muna lumu na lumbu uwanga kwena kunzenzako muna umonanga ejina maonto no papa tuye kolevana moko mangeye lutu sadisa mpasivo longo kadem pemba ka fansoni zani yinjula dibundu jako papa simuna kimbangu ngeye mfumo longo fo nduna usoba zizi kadibundu nsuwa mvuankuma ejina papa tulomele kwa ngenza ambieto vutula dibundu da kubonso wasayuri dikila mawonso benlo sayidi kila mana mabikulo ngeta tata mfumo longo mamone kene vana mesu mabantu ngeyefo nduna utesa vambula bana bami nduna usoba zizike dibundu uso avuankuma mavanga mene tuka sese manebu tusidi imomo tutamona ngekugudangako ngeyefo silo yindula vukena mdiaka munza yaiko mekwa ndiona ubebi sadi bundu dia mono si envoie kuma papa tuye kole mawonso bana moko mangeye ejina papa lutukatula mo mawonso no mami makadi ampemba mdiamda yani kam zambi ko mvangi bonso betu ba wonso no beno kon lutuvanga ejina papa songa lendo kya ko papa lutu yidikila papa katuku songele nzako moma wonto meta yoka munza mumona kone lunena lu yidikila bana beno ba wonto muzi sacrifice basalidi papa mkuiza kukumpasi futa tike mama mumpila ebompe bakututambudi kokukuna angola papa yeba mfumuza luyalu ye population ya wonto no papa batutambudi papa nkitulenda wowa tuba yekolevana moko mabeno ya Congo démocratique yakala kuna Congo Brazzaville makuku matatu Afrika ya wonso no papa kwa beno tutadidila ejina nzambie to papa lutukatula bimbevo byansisi papa lutukatula zo mpasi za mumpila papa lutukatula muma wonso no mpasi mdamdalo na kwa niluve mukatula ma wonso no beno vo walomba wafewa wakokotulwa zibudilwa ejina papa beto fufuketwa wonso mndange kagakenena lutukatula bimbevo byansisi kwa bambuto kwa bana mpasi kwa ni kaka luzingu lwekelelo mpasi papa yidi kila bana baku papa tala saluke mpasi wana kwa bana babantu bamwina kyo mpasi tala mpasi edina nzambie to papa lutu yidi kila bisalu bya ontu bana baku to mabosaku muna lutu wana zolo kabetu ba ontu no zolo ku kondolo lutu wana zola mpasi vota sima minsiku tufetikale zola twakala ngolo na minsiku twakala ngolo muna bisalu byange tata nzambi edina papa tulombele papa bikola tu yidikila moma ontu tutamwina mpasi ma ontu vana moko beno matatu mbandongo menena papa lutukotisa luvuva mu Afrique luvuva mu nkatu votu tulendi message yange papa mfumo longo ngeye vo l'Afrique dans l'abîme papa menke na zabeno lwabikula tumbwini mo mawonso no lutulemvokila papa luvuva mu kota tuka ku Angola ku RDC Congo Brazzaville et toute l'Afrique papa mawonso vana moko mangemenena luvuva mu tutalomba yakala kuna mputu luvuva mu tutalomba yakala kuna Amerika luvuva mu tutalomba kuna Zia
tala mvita ina kuna siri Proche Orient mwane rien papa mvita mvita te kuna oceani papa tiye kole mawonto wana mokuma beno lo tufuila nkenda mpasi wakada mpemba ka fansoni zani luvuva mtulombele nsambu tulombele zakalanga ebetu ntangu za onso no tufokole muna nkumba beno batatu bandongo na komba tata mwana pe molimo santo nzambe amawa nzamba bolingo papa fumalongo ya solo papa lelo mokolo munene opesi biso opportunité to ya kokomisa yo nzambe na biso ya yambo tokosenga bolimbisi pamba te soki totali mabe na biso toyoki yo soni soki totali papa oyo lobaki na biso toyoki yo soni soki totali papa oyo salelaki biso papa toyoki yo soni pamba te vi na yo mobimba papa ezalaki sacrifice mpona biso bato ocholami ofingami mpona biso bato tozongiseli yo nini papa tozongiseli yo haine tozongiseli yo kanda tozongiseli yo lolendo tozongiseli yo makambo nyonso opekisaki biso papa alimbisa biso papa asi asambeli alobi oyo ifale lobama toyekaka koloba no papa olimbisa osalisa biso parce que totali na mokili papa nyonso lobaki na biso avant tika biso emonani polele papa tokanisaki tomikoki kasi papa tomikoki te totali Afrique mobimba papa ezali ya kofukama pamba te pasi eleki totali mutu mwindu papa esika nyonso azali papa azali na pasi nzamba bolingo nzamba kimia papa fumalongo lelo ezali mokolo na yo papa kotika biso te yokela biso mawa bolingo oyo ozalaki nango papa mpona bana na yo mpona lingomba na yo papa tike tokotisango na kati na mitema na biso na mokolo munene ya bule po ete papa biso pe papa totonga bolingo ndenge osengelaki biso encore une fois papa bana no bauti partout à travers le monde mpona koya kokumisa o papa kotika te bana no bazonga pamba moko na moko papa akoka kozwa lipamboli na oyo asali na bolingo papa kimia na yo tosengi papa na mokili mobimba papa kimia tosengi na lingomba tosengi kimia na libota papa otikelaki biso boye te papa otikelaki biso boye te papa tosengi mawa na yo papa ekozala kati na biso po ete bandeko baza na nkamba biso tozali na esika oyo papa ndenge olobaki na molimo botikali mutu moko kasi na bonzoto papa toye kosenga na yo papa pasi eleki papa kotika biso te merci papa pamba te ozali nzamba bolingo merci papa pamba te olingaka biso malgré nyonso salisa biso papa tolanda ndenge osengelaki biso tosalela yo tolinga œuvre na yo papa na komba tata mwana mpe molimo santo tosengelaka monso na mawa na bino misato tata mwana mpe limo santo ya solo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo nzambe ya kimia mawa na yo emonanaka ntango nyonso epai na biso basumuki oyo tomemaka masumu butu moi tokotiolisaka yo tokofingisaka yo tokoyokisaka yo soni na bizale na biso ya mabe kasi yo olakisi mpe olakisaka bolingo na yo ntango nyonso epai na biso pamba te makambo nyonso tozali na yango mposa ntango tozali kosenga ozali kokokisela biso yango tozali na niongo po yo osalelaka biso malamu biso tosalaka yo mabe ezali mposa na biso te nde tosalaka mabe ntango nyonso ya solo nzambe na biso makasi ezangi biso mayele ezangi biso kososola makambo na yo mpe ezangi biso kondima ya solo mpe tozali na yango lisusu te
na ntina wana ozali komona kabizali na biso boye. Me atangonga moko te tobosani ete yo ozali Nzambe. Yo motokelaki biso na lolenge na yo. Ya solo oyoki kolela ya yaya na ngai Papa Charles na ya leki na ngai Mama Solange. Na ntina ete ngai moto na yambi bandeko na ngai yawa. Sika botindaki ngai nasala mosala na bino. Na ntina wana ngai pe nalingi nalobe pai na yo Nzambe na ngai. Ya solo papa na mawa na yo o kansila bana na yo ya Angola. Mpasi na bango obosani yango te. Na ntina ya kondima na bango, na ntina ya botosi na bango, na bolingo na bango epai na bino nde biso tozali awa. Na ngai na bandeko na ngai ya solo papa mokili esi ebebi makambo nyonso ya mabe yo koboyaka yango biso tolingi. Oyo yo okolingaka biso tolingi yango te. Mokili esi ebebi na ntina na biso. Oyo lobi soki kimia ezali na lingoma na yo te mokili pe kozala na kimia te. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai. Yokelanga mawa ya solo. Mpasi na biso bosani yango te. Bitumbo tikili biso ezali makasi. Pamba te na nzoto tomonani ete tozali bana ya batata misato. Tomoni ete tozali bana pe ya bamama kokesana. Kasi bitumba utikeli biso olobi na biso bana na ngai pote bino bolonga bino nyonso bomitala lokola bana ya tata moko mama moko papa oyo mpasi. Kolinga moto ezali miracle. Ezali mpasi moto alinga ndeko na ye moto ndenge ye moko akomilingaka. Kasi olobi na biso soki tolingi kaka bayeba kolingaka biso bandeko na biso lifuti nini tokozwa. Lifuti ezali soki tomati likolo tolingi pe na binemi na biso. Papa likamu nini ebombami na nsima liloba wana. Bitumba na biso ezali mpasi yokela biso mawa. Tomoni ete bapapa Simon, bapapa Zako, bana na yo papa Mfumalongo, babendani akangani na bango bana ya tata moko mama moko baboyi biso bamususu. Mayele ya muyini pe zali mabota oyo mibale kangani etikali esika moko yango pe kabona. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai. Nzambe na biso, Nzambe na biso, Nzambe na biso. Yokela biso mawa. Denge kulutu alobi, me muyini azali ekela muna yo. Mayele na yeto makasi na ye koki koleka ya yo mokeli te. Ya solo papa yokisa yesoni. Yokisa yesoni. Kolinga ikomi na domeni ya miracle. Moto alinga ndeko na ye ndenge ye moko akomilingaka. Ezali accessible te na biso batu. Nzambe na biso
yokela biso mawa tala mpasi nzoto na biso enyokwami 16 ya bitumba oyo papa ya solo esi ebongoli biso na biso bana na yo ya solo na bandimi na yo mpe kotala na biso ekomi ndenge mosusu bolingo ezali esusu kati na biso te papa yokela biso mawa yokela biso mawa lelo mokolo na yo nazali kosenga na yo papa na miso ya bandeko na ngai yokela biso mawa limbisa bapapa Simon limbisa bapapa Zako na makambo nyonso ya mpasi bazali kosala biso limbisa bango yokela bango mawa yokela pe biso mawa pamba te bino bolobi tozali eloko moko ndenge bino bozalaki eloko moko moyeni aningisi biso solo yokela biso mawa pesa biso makasi ya kubunda na ye pe tolonga ye banda ibandile mokili totangi mokanda ya Nzambe tolandi maye batu basela yo kala bamonaki na ntina na mosala oyo ata mokolo moko te esika moko te tomoni ete na bitumba Satana longi yo Nzambe tondimi mpasi na biso soki yo bongisaki yango ndenge wana tondimi yango kasi pesa biso makasi pote ya solo tokanga motema tosalela bolingo na yo kasi soki ezali mayele ya muyini lakisa nguya na yo na 1914 tango papa Kulutu botami bitumba evandi na mokili bitumba wana ezalaki na ntino mosusu te kobundisa eloko oyo bino boye kotia na mokili lobiko ya seko bokonzi ya likolo ekiti ekovanda na se tango papa mfumu mbanza oye yo pe lisusu bitumba iye makasi kasi na 1918 tango yo papa mfumu alongo ye bitumba esili bolakisaki nguya na bino Nzambe na biso ete bino bozali banzambe toye kosenga epai na bino misato ya bule papa pardon na mokolo ya lelo ya yo na 2018 silisela biso bitumba oyo tala mpasi ekote na kati ya lingomba na yo bana na yo bakomi bespion bango bayaki na lingombo oyo mpona koluka lobiko babikisama basepela na nkembo oyo bongiseli bule na yo ya solo bango bayawo na kati balakisi bango makambo mosusu lelo makambo ya lobiko ya bana na yo ezali lisusu na ntina te songi kokamata makambo ayo kokende komema kuna kokabola biso likambo yo pekisaki tosali référence na maloba na yo lobaki na mukanda ya papa Luntadila na 1969 makambo mibale oyo kokabola yo na bandeko na yo malamu kutete bakanga ye basinga na maboko bakanga ye pe basinga na makolo bazwa ebende moko ya kilo batia na kingo babwaka ye na mai liwa wana kutu ezali malamu olobi lisusu oyo akobongola elongi ya lingomba na yo abule akozala na badifficulté moko ya kosakana te
mingi mpe bakoboma bango na mabanga. Ezali makambo oyo yo olobi mpe olakeli mpasi ya solo Nzambe na biso. Olakisi biso bolingo na yo polele. Olobaki na papa José na Suisse, olingi moto akabola lingoma na yo te, olingi mpe moto akabola bana na yo te. Ose manifeste obombi na yo eloko moko te. Elingi koloba ete likambo nyonso ekosalama na libanda ya bolingo elonga ezali te. Nzambe na biso, makasi na biso ezali muke mpona kobunda bitumba oyo ezali mpasi. Pamba te ntango yo olobaki moyini mpe ayokaki. Alingi lisusu te tozonga esika moko mpo te mokili ezwa kimia. Tala banzoto na biso ndenge ekomi maladi na ntina na bitumba. Tala ndenge tokomi milimu ya bana na yo mingi ningani kondima esili na ntina na bitumba oyo. Papa olobi nini lelo na mokolo na yo? Yokela biso mawa, yokela biso mawa. Longolela biso likambo yo, pardon papa. Tolobi boye na tine topesi biso nguya tosenga. Oyo tozali na yango mposa. Kasi tolobi soki bolingo na yo ezali boye papa tondimi bolingo na yo esalama. Pamba te bolingo na yo ekoki kolingela biso likambo ya mabete. Kasi pesa biso motema ya kozela, pesa biso makasi ya kobunda na moyini. Tondimi te yo obongiselaki biso mpasi, yo obongiselaki biso nde esengo. Pamba te na bolingo nde esengo ekobotamaka. Salisa biso tolingana lokola moto moko. Toloba liloba moko, tozala na likanisi moko, totambola nzela moko. Tozali na ba caractère différent. Tozali pe mbala mosusu ne moneli ndenge mosusu, kasi yo na mokanda wana kaka kolobaki yango te moto kosala te nakabona na ndeko na ngai. Kasi papa ya solo lelo tokabona na ntina ete moneli na biso ezali ndenge moko te. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Nzambe na biso le 22 mars 2018 mokolo yango yango tozeli tango molai. Lobali loba na yo pote kimia eya na kati ya libota na yo. Lobali loba na yo pote kimia eya na kati ya lingomba na yo. Pote mokili pezwa kimia na maona bino misato. Tata, Mwana, Pelimo Santo, tosengela kamanso. Amen. Kimbongisto ye. Na yo kibino malamute. Kimbongisto ye. Eunwe. Embazie. Ebilumbu biawonswe. Papa Kulutu oye. Mais j'ai l'impression que Nazo Kabino bien te. Papa Kulutu oye. Papa Fumambanza oye. Papa Mfumwalongo oye. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu ya liboso na komba ya bandeko na nga nyonso tu kobanda na ya Suzanne tina leki na nga mama Solange totondi bino na mbote ya esengo bopesi biso na mokolo ya lelo ya le 22 mars 2018 année ya centenaire oyo depuis ba centenaire ya ba papa tokanga ki centenaire ya papa Kulutu na Kinshasa, centenaire ya papa Fumambanza na Congo Brazzaville, centenaire ya papa Mfumwalongo
awa na mboka ya Angola. Ya solo ezali symbolique. Ezali symbolique. Mais likambu ya mutuya ezali wapi? Impact nango sur le plan spirituel. Ya solo tokanga kionga bamboka misatu, mais bisika nyonso tu bana papa Simon Kimbangu bazali. Bana 26 plus particulièrement, bisika nyonso tu ndenge tozali boye bazali ko fêter centenaire ya papa Diangenda Kuntima. Biso lelo wa ndenge na lobi biso nyonso tu ba papa. Majorité tozali réunis na mboka ya Angola. Mabondeli ya bandeko na ngai boyoki yango. Susi na biso ezali moko. Kimia na libota, kimia na lingomba. Ndenge papa Diangenda alakisi biso, to alobaki na biso, po ete mokili ezala na kimia, esengeli lingomba na ye ezala na kimia. Ya solo bana papa Simon Kimbangu, lelo feti ya papa Fumalongo. Oyo yo na ngai tolobi ndenge papa Charles a rappelé. Na 1910, papa Simon Kimbangu alobi akobotama na 1918. Biso nyonso tu toyebi ke ye wana kaka papa Simon Kimbangu. Biso pe kaka tolobi ete papa Fumambanza yende kolo Yesu. Papa Kulutu yende tata Nzambe. Ya solo bana papa Simon Kimbangu elakisi ete yo na ngai o tozali baponami. Tozali bénédiction pona mutu mwindu. Pamba te papa Simon Kimbangu ayaki te na mukili pona ngai martorel nazala mutu. Nazala na ndaku ya kitoko, mwasi kitoko, bana ya kitoko, que vi na ngai en tant que mutu ezala ya malamu. Mais ayaki avant tout pona kobimisa mutu mwindu na pasi, na libulu. Et tozali komona que ti lelo likolo na yo na ngai pamba te ndenge na lobi, yo kimbangisi tozali bénédiction pona peuple noir. Mais kozanga komiyeba na ndenge ba papa balobi na libondeli, biso moko tomitie na pasi. Biso moko enseignement ya papa Diangenda tobwaki yango. Bizaleli na biso elakisi ete ke ya solo. Toyebi ye me tozali kosalela ete. Mutu na mutu asaleli papa Diangenda solo ba intérêt na ye. Yango wana 2018 ndenge tolobi ete papa Mfumalongo ye kaka papa Diangenda. Papa Simon Kimbangu pardon, ye kaka papa Diangenda Kuntima. Ya solo bana papa Simon Kimbangu ezali likambu ya kitoko. Biso nyonso tu tosengi pona ya pesa biso. Mendenge na lobi le fait kaka ya koyeba ye ezali bénédiction. Tokoki na biso lisusu koluka eloko moko te na mokili pamba te Nzambe asali biso grâce toyebi ye. Eloko esengeli biso kaka tosalela ye. Pamba te ndenge na kolobaka Satana ayebi Nzambe me akosalelaka ye te. Donc biso tokoki kolakisa tobeta masolo ya papa Mfumalongo. Tokoki kozala neti ba historien mutu na mutu akopesa témoignage ya munene ya papa Mfumalongo. Mais est-ce que tozali na bizaleli na ye? Est-ce que yo na ngai bana na ye bakimbangiste?
est-ce que nous sommes totozali à l'image ya Papa Diangenda? Yango nanga nazali koloba 2018 nasengi nanga te que papa Mfumalongo apesanga soki nini. Pamba te rien que kozala mwana na ye, pas oya boti na musuni mais na molimo. Rien que ya kobenga ma mwana ya Papa Diangenda, kobenga ma kimbongiste, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tolobi était Papa Diangenda réincarnation, to incarnation. Il y a solo bana Papa Simon Kimbangu, tozali komona que l'esprit de Papa Diangenda se meurt. Total ndenge lingombe komi. Pamba te to longoli esprit na ye kati na biso. Ndenge alakaki na bana Israël, na kolongole loko ya mutuya, na kopesa ngo na libota mususu. Ndenge yonanga kimbangiste tozali kolongola eloko wana ya mutuya kati na biso. Toyoki mabondeli. Papa Charles, Papa Paul, Maman Solange. Et la kisi biso, neti ki talatala, tozali komi mona. Que eloko wana ya mutuya, tozali kolongolango kati na biso. Nengena kolobaka toujours. Dernier rempart du kimbangisme ezali yonangai mwana 26. Kimbangiste oye. Bana 26 oye. Yonangai nde mutu tozali ko maintenir esprit ya Papa Diangenda ekoka kotika la kati na biso. Biso nyonso tozalaki kozela centenaire. 2014 tozelaki yango. Tosali nini? To changer nini na bizaleli na biso. 2016 centenaire. To changer nini? C'est à croire que mitema na biso ezali kokangama lisusu kokangama koleka. 2018 toye lisusu na slogan ya solo bana Papa Simon Kimbangu. Tokoki kotikala na ba slogan te. Il faut que na ba geste na biso et mon anaka ya solo bana oyo bazali bana ya Papa Diangenda. 2018 tozela te que Papa Mfumalongo apesa pamba teti apesi biso. 2018 esengeli yonanga nde to pesa ye. Ndenge bino pour ne parler que de l'Angola, botongi. Nyonso tu wana c'est l'esprit de Papa Diangenda. To bengi ye le bâtisseur. Pona tomona bandako esalema eloko liboso atongaki banzoto na biso. Pamba te nzoto ya mutu ezali temple ya Nzambe. Esika Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda babatami na banzoto na biso. Soki ndenge wana te ekozala na biso pasi totonga. Mais pasi ya likambo ezali wapi? Na tango tozali kosala na kombo na bango au détriment ya ndeko. Ndenge lelo ya solo réalité ya lingombe ezali ndenge ezali. Kuna na bandeko ya 3 bazali kosambela tata na ngai mais soki na kei kuna bakosala nini? Bakoyambanga kimbangiste oye. Bakoyambanga pourtant bazali kosambela tata oyo aboti ngai na bunzoto. Voilà. Mais bazali kosambela na kombo ya Papa Diangenda. Na tango wana l'esprit de mon père ne peut pas être là-bas. Pamba te tata na biso azalaki bolingo. Yango wana 2018 tola kisaka que l'esprit de Papa Diangenda ezali kati na biso.
que 2018, Angolais azalate, Zaïrois azalate, to Congolais à RDC, Congolais à Brazzaville azalate, tozala bakimbangiste. Tangu drapeau eleki, eza drapeau ya banani, ya Zaïrois, kimbangiste oye. Drapeau ezali ya Angolais, mais biso nous surtout au telemi, pambate, drapeau na biso. Yango nde mutezali kosangisa biso. Ndenge nga na kolobaka, naza mu Congo te, naza mu Luba te, naza mu Yombe te, mais nazali kimbangiste. Pambate, vision ya papa Diangenda ezalaki nde na esika wana. Peuple ya Nzambe ndenge toyokaki na Matei na Tongo. Papa Diangenda aye kosangisa mabota. Tangu yo nanga kimbangiste tokozwa conscience ya likambo wana. Ludi kiki lubana papa Simon Kimbangu. Toko bimisa bamboka na biso na pasi. Toko bimisa bamboka na biso na pasi. Yango wana Satana en sachant que yo nanga itozali bato yo papa Simon Kimbangu aponi. Pona zongisa mutu mwindu na esika na ye. Yango wana tomoni tango ba papa batiki biso. Satana aye komeka biso ndenge Satana amekaki papa Adam na maman Eve. Ndenge na kolobaka likambo ya mbuma. Depuis 2002 résolution ebimi tolie mbuma. Mbuma Satana akaboli. Mais to imaginez ce qui n'attend wana papa Adam aliaka mbuma te. Mukile lingaki kozala ndenge nini? Pamba te yende mutalengaki kosengela bolimbisi. Alingaki kosenga bolimbisi pona maman Eve. Ndenge pe biso bana 26 tozali. Nanu tolie mbuma te me Satana azali. Ndenge na kolobaka Satana azane kuna te. Satana azali pa yena yo na ngai esika l'esprit de papa Diangenda ezali. Satana azali kuna te. Azali pa na yo na ngai. Kuna ndeza ba petit démon. Awa nde Satana nde objectif na final kokabola. Tango biso to kabwani conséquence na tango wana tokomona ndenge papa Mfumalonga lobaki soki bo bebisi wana nde tokotala kango te. Papa Mfumalonga lobi soki to bebisi tokokota na bowumbu ya 300 ans. Toyoka to toyoka te 300 ans. To fêter centenaire ya papa Kulutu 100 ans. Centenaire ya papa Fumambanza 100 ans, 200 ans. Lelo to côté na centenaire ya papa Mfumalongo 300 ans. To kanisa te ke yo na ngai to tambuli ndenge Mfumalongo alingela kiango. Yo na ngai to sala makasi to sala bomoko. Tozala à l'image de Papa Diangenda. Tozala l'incarnation de ses valeurs, pour ne pas dire de sa personne. Que Ndengenga Nazalia, ouais, je suis Papa Diangenda. Nazali Papa Diangenda. Papa Makandi Azali Papa Diangenda. Pourquoi? Parce que nous avons le souci d'incarner ma valeur oyo papa Diangenda tikela kibiso. Donc 2018, yonanga inde tozala l'incarnation de nos chairs à l'esprit. Topesa esprit ya papa Diangenda banzoto na biso. Nde na tango wana tokomona makambo ya minene ba papa bakosalela biso.
bolingo mibeko misala. Papa Mfuma Longo alobi na ngai réussite na yo na kolobaka likambo yo mingi. Ta réussite na bunzoto pe na molimo ezali basé na unité na yo. Ndenge na komonela kaona Papa Michel bozala kaka bongo. Réussite na yo ezali na esika wana. Donc bino pe bana Papa Simon Kimbangu. Réussite na bino ezali na bolingo. Eza nango te parce que ya solo ndenge na kolobaka bakimbangiste toyebi libondeli. Mokili mobimba ekosambelaka. Mais pona nini passe ezosila te. Pamba te bizaleli na biso. Tokoko sambela na biso butu moi. Mais si je n'ai pas l'amour du prochain, zéro. Ndenge Papa Paul alobi, kolingande kwe komi miracle. Mais bato bazali kokoka kolingande côté, ezali ba oyo bazali ko sambela. C'est grave. C'est grave. Natang wana nazali kokosa bino. Soki na kosambela na kote ya kabino me na kokolinga Papa Paul te, c'est du mensonge. Donc yangwana bana Papa Simon Kimbangu. Unité na biso. Ezala te que lelo tikana ya parce que centenaire. Papa Mfuma Longo azali camarade na biso te, azanzambe. Azali camarade te. Que tu y un anniversaire, ya Koko Nabiso, ya Yaya, ya Noko, ya Vie Nabiso, ya Quartier, non. Tu y un anniversaire, ya Muto, Yonanga to Bengin Zambe. Donc, Yangwana na lobby 2018, Bana Angola, pour ne parler que de vous, Boyambi Biso. Bandako Yakitoko. Mais la chose la plus importante, c'est l'esprit de Papa Diangenda. Ndenge na kolobaka na France, na koki na ngai ko kaba pamba te na France to somba, na Belgique pe to somba. Tout ça, c'est l'esprit de Papa Diangenda. To panza lingomba na ye na mokili mobimba. Mais ndenge na kolobaka, na préféré na nga na kaba dourdon. Mais likambo ezali important, ezali banzoto milimo na bino. Que Papa Simon Kimbangu, que Papa Diangenda azala à l'aise na banzoto na bino. Pamba te ozali mwana bolingo. Ozali mwana mibeko, ozali mwana misala. Papa Mfuma Longo abandaki koloba que la perfection n'est pas de ce monde. Donc mutu ya parfait na mukili azali te. Mutu ya parfait azali te. Mais eloko nde asengi biso tolingana. Na bolingo toki na lobi na Papa Paul, Papa Paul esiko ezali malamu te. Soka lingaka ngai automatiquement, pas marteau, excuse-moi, limbisa ngai. Na yebaki te to na bosanaki. Voilà, pamba te, bolingo. Donc, ceux qui peuvent le na telemi, pamba te na bolingo, balobi, le kiloba. Bolingo. Donc voilà, bana Papa Simon Kimbangu. 2018, ceux qui batuni, papa balobi nini. Tozala l'incarnation. Que ngai nalata esprit ya Papa Diangenda. Ndenge Papa Diangenda, toko spécial exemple. Abandaki kolinga mandefu te. Nakosala nyonso surtout que ngai mobali nazalaka na mandefu te. Papa Mfuma Longo alingaki nga mobali nalata chenette te. 2018 nalata kate. À l'image de Papa Diangenda.
nazala na basi mibale te nasimbaki cité 2018 eza te ke tozelaka ye apesa me biso nde topesa ye eza anniversaire na ye biso nde mutu fo topesa cadeau mais ya solo c'est normal azali nzambe na biso yango biso nyonso tozali kosenga ngai libondeli na ngai ya mikolo na mikolo ezali papa ata papa Michel asali ngai likambo ezoderange ngai ndenge yo olingelaki nakangama na ye kaka nakangama kaka na bandeko na ngai pamba te nayebi que réussite na ngai ntango papa Mfumalonga alobi papa Michel ça veut dire papa Paul, papa Dieudonné, papa Charles, papa José. Et sengeli na kangamana bango. Pambate, réussite na ngai ya nzoto pe na molimo ezali na bolingo epai na bango. Na koko lobate que nalingi papa Makandi, mais nalingaka papa Paul te. C'est que na cause. Donc voilà bana papa Simon Kimbangu. Unité na bino yango ndi réussite na bino yango na nalobi angolais azali na esiko te congolais ya Brazza azali te ya RDC azali te biso nyonso tout ozali bakimbangiste un peuple uni et na ntango wana na force oyo tokolakisa na esika oyo yango nde mutu moko moko kuna na 3 tokomona moko mosusu boyoki kaka ke papa Simon abengaki biso pamba te tolakisi bolingo na esika oyo mais tozoloba tosangana na bango pendant que nasololaka na papa Paul te donc esengeli ngana na papa Paul tozali esika moko tozala bomoko na ntango wana ntango satana akoya komeka tobengani ye pamba te papa Adam na maman Ève bazalaki na force wana mais Satan azwi mayele akoti na nyoka eloko maman Ève abandaki kolinga ya solo tokokota na badetail te mais bino na ngai bana papa Simon Kimbangu après 16 ans ya crise oyo esengeli que 2018 ezala réveil moko boye tovandisa likambo ya papa Diangenda kati na biso 2018 ngai Diangenda Kututu qui dit je suis l'incarnation de mon père pambate je veux faire vivre son esprit à travers mon corps ndenge biso nyonso tu esengeli tozala toyokani 2018 centenaire biso nde tolakisa bizaleli ya ndenge mosusu ndenge totongi bandako ya kitoko etongami ndenge pe esengeli pe na molimo totonga tovandisa brique par brique esprit ya papa Diangenda to réaliser rêve ya papa Diangenda vision na ye oyo azalaki nango mpo na yo mutu mwindu à travers yo kimbangisi et na ntango wana na ngongo oyo tozali koloba kuna na nkamba bakotuna papa Paul azali wapi kuna toyebi te réponse bakopesa ndenge tomonaki ya Caïn suis-je le gardien de mon frère soki lelo papa Mfumalonga abimi soki atuni biso awa wapi bapapa zako toba papa depuis bino moko boyebi lingomba babengana biso mais kuna réponse nini ekopesama yango wana bana papa Simon Kimbangu ndenge nakolobaka lingomba ya tata na ngai ezali esika bana 26 bazali
Donc bozala sur na choix oyo bosali ya kolanda biso na bomoko na biso. Soki mutayeli yo lisolo ya kokabwana c'est kalingi échec na yo. Tomoni yango déjà. Nyoka aswaka mutumbala moko. Pamba to zui mayele. Donc lelo yo mwana 26 papa Diangenda sali biso grâce. Tomoni centenaire na ye. Bomoko na molimo ezali. Pamba te depuis makambo na kolobaka toujours kobanana ya Suzanne tinaleki nanga mama Solange. Na changé de discours te. Pamba te tina zoloba nazali ko représenter bango. Tangu biso to sangani to représenter ba papa. Voilà bana papa Simon Kimbangu. Bobo sa na hiérarchie wana te. Papa Paul azali ko représenter biso. Biso wana tozali ko représenter ba papa. Ndenge moko papa Paul alobaka, il est à notre service à tongeli biso ndako oyo toye kolala. Asali yango pona lokumu na yete mais pona lokumu na biso. Biso lokumu ya ba papa. Ba papa lokumu ya papa Simon Kimbangu. Toyokani Bomoko na biso yango nde réussite na bino. Donc 2018, Yonangaï le 22 mars, ezala départ Yassika. Tozala nengena lobby, j'insiste. Tozala à l'image de Papa Diangenda. Tozala à l'image. Nengena lobby, moi Diangenda Kututu qui dit, je suis Diangenda Kuntima. Papa Makandi et Papa Diangenda Kuntima. Papa Benantilou et Papa Diangenda Kuntima. Donc il doit avoir le souci, donc Bissonion surtout, tozala na souci, yakozala, yako incarner ba valeur ya Papa Diangenda. Et tokomona na tango wana réussite na biso, pasi na biso, pasi ya mutu mwindu, tokosili sango. Rien ne nous sera impossible. Mokili ndenge papa Mfumalonga bandaki koloba bakokanga yo kimbangiste na bilamba. Moi je suis convaincu, je suis sûr que mon père papa Mfumalonga kosakite. Mais ezali kaka kibumoto na biso. Yango mitezali kopesa biso retard. Yango wana ngai 2018 na lingina zala ndenge papa Diangenda ndenge kiango. Le 22 mars 2019, le 22 mars 2019, total, ce qui réellement nous avons été à l'image de Papa Diangenda. Pas seulement que tous c'est la bilaka, donc bisonenge zali boy centenaire, nazo c'est la papa Mfumalonga pesa. Tant que moni que makam to senga ki to zuite, allez to bandi ko yima yima. Ezate que Nzambe apesi yo te pamba te azanga kinguya. Mais pamba te bizaleli na yo na oyo zali koloba, na oyo zali kosala, ezali conforme na Papa Diangenda te. Et na tango wana ememeli yo pasi, ememeli biso pasi. Yango wana bana Papa Simon Kimbangu, ndenge na lobi encore une fois. Soyons tozala incarnation ya Papa Diangenda Kuntima. Sinon, encore une fois, na comme yabande konanga nyonso, na souhaité bino une bonne fête. Tika été Papa Simon Kimbangu, ba papa, ba pesa bino, oyezangi bino pona boko kakosa de la bango. Tosuki si wana na kombo tatape ya mwana pe ya molimo santo. Amen. Nakanisi batana mama bauti kolanda message ya papa Martorel, bolandi ba prière oyo boyoki wana. Oyo wana nde ezali réalité ya lingomba ya papa Simon Kimbangu na makambo ezali kosala mao. Yo moko landi sosola pamba te balobaka soki baza kopesa yo yo pe ezala na oya yo.